Ouais. Voilà. S'il vous plaît, chers amis de la presse, camarades, pardon,
Bonsoir Dupina. Oui, bonsoir. Ok, merci. Dupina, comme on a mort qui est grand frère Nayo, trois frères non Sala Yacha, premièrement quand on oui, merci. Tous qui na tournage, tous qui na Pams, Matondo, tous qui en plein vraiment ya Musala. Tout le monde mamoko babengi Pamela et pas Lalo. Abengi Pamela Pams. Et c'est mamna oka solo. Oui, Pamela na habité. Habité via dae. Pamela habité bakosi. To sala enquête oui, mais confirmer sur ça. Koufi to tourner sous to bandi ko lela. Biso wana to suba moto, to kemba moko tina moko ya sana to uti sana wana to ke wana na ngingi to moni ke bazate ezali déjà ali to kiti na ndako na ye. Donc bolingo nde yango yo to lingana ka ko fingana te to lingana na pasi pe na bisenga. Donc maman Belleville la patronne Zambé apambola ye apambola bakse belé vraiment parce que tanga yoki kaka bongo atiki musala na ye ayeti kuna na morke to zuyango to eti na cinquantenaire. Donc abilité alalaki dans salika crise bon mbala moko to kaka mutakufi eza vraiment pas mini. Donc matanga eza ya mutu nyonso to ya to lelande kuna biso ekozala bien mingi to boyi polémique o ya na polémique biso pe to ya na polémique. Voilà, on a le bagage. Parce que ya Richard Azaya ya moko donc abano l'accent musala. Donc premier jondi na joie na papa Richard. Donc joie na ye na wana donc na to joie ka joie ka nan koka. Donc ya zaka papa na ansuzolo azaki leki na donc azaki yaya. Donc moi na film ngo azaki titre moi na king. Donc alakisanga vraiment musala. Donc nazana passe mingi na motema molimo ne vraiment eza na kimi. Message union pour lancer na ba artiste comédien union so bazola na non message na nga eza ke oui ya solo akufi. Donc azana to côté la moka 50 population ba tout ba fan na ye boya to le elongo et kozala bien mingi. Voilà. Bonsoir président Yema. Bonsoir. Merci. Ouais, Mbote et puis mes condoléances à Batunion sur Baolanda Bisso. Sango écouté na tournage, na tournage à groupe na ngai. À Kotika na Facebook par hasard boye na moni Ange Maïcha publié. Oh c'est vrai. Pour la information na groupe na biso ya NTPC. Né na kena groupe NTPC, né na Monique, Richard n'est plus donc courage à retourner Sili et voilà pendant que la gare Rubenga na bateau bakende déjà kuna si corps et combien yango to ebisonio sopo to ko China kacha mort ouais en tout cas na yoki kobela na été tout solo là na mutu moko dernièrement
na tunyego boni mukoko amona na te na film moka yefa komango abiaza na ye on dirait ça Congo côté à Congo central mais aozonga boy mukwa suka ngwana sola ki donc naza surpris yo kaka mbala mo akufi na yo ki na maladie te na yo ki ne lo mo côté donc vraiment vous comprenez douleur n'a pas su ezali. Pas bon souvenir nous au garder les outils les ya Richard Tanzanie na bon bon souvenir ni amaka au garder et pas na besoin déjà lui bakou retourner na scène encore. Si bon souvenir est belé au musuna olobate plus beaucoup na tourner na Bellevue TV tout tourner trop ça compter banzonzing musu libanda mais na katia Bellevue TV tout jouer na trop ba souvenir est belé on a olobate na ndé tout ça awa pour les londe à côté na nzoto malili donc makila est saigné nan makila est saigné pour comprendre biso et puis pour comprendre là ba souvenir est belé prochainement to loba oyo et saigné to mais pour l'instant merci beaucoup courage des artistes et courage de la famille merci. Bonsoir staff. Bonsoir. Merci. Ah. En fait, écoutez l'ingana qui quelque part là, na fandi nanga, na moni, il y a un frère Joël, tout ça un groupe moko, a posé une question à Tindelinga photo ya. Pour moi, je l'appelle coach. A Tindelinga photo à coach ndena. Dès que meki ko tun zelano na ebisi été na ebité zelano tant on a meki vérifier na côté na Facebook ndena yo kuta batu déjà ba publier et directement na ju na bengi moi na ya liboso eza Berlich parce que bango bakuma wa bandeko nanga et na bengi Berlich nda confirmer nga puis apesi nga pa mon adresse donc Richard, bonsoir nga pas Richard tenté. Pas Richard nga tenté. Nga pas Richard tenté. Ceux qui les gens savent que j'écris les scénarios. Ceux qui nga na komaka scénario, na sala script, nyonso wana. La première personne où on a travaillé, c'est Richard Mukoko. J'étais comme un fils biologique par Richard Mukoko. Donc, à Zouinga, dans le théâtre Sikaye, à Zouinga, dans le Koulaksanga, ndeni bakoma scénario. Donc, on a passé un temps belé, on a belé, souvenir est belé en l'obate. Pas bon souvenir, regardez-moi, Richard. Premièrement, Onaza, ce qui est le Yves Mavinga comme scénario. Yves Mavinga scénariste, scripteur, c'est grâce à Richard Mukoko. Donc le premier souvenir, on a grave. Bon souvenir, on a déjà un ça comptait, moment ni a malam to le kisse. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, bonsoir Pierrot. Merci pareillement mon frère. Pour Bissonabino Tozari Longo. Tonton Sou, Lelo, il y a Richard, mon frère Nayo, grand frère Moussala, collègue Nayo, Atiki Bisso, premièrement, Sangwana et Yoyambela Kiango Wabi. Bon, Ngana Zaki na répétition, Lelo, na répétera chaque jeudi, de 8h à 12h, en pleine répétition, donc voilà. Tout ce qui est téléphone, la table et tout ça, na moni téléphone na viré moi trop pour na bané ko diriger. Na bité natala. Maman na moni na groupe ya ANTPC et ANTPC na moni photo va publier. Oh. Le wana mona kata ANTPC na bi oyo c'est que ça vrai. Né directement na yo benga Bijou la reine, ayamba téléphone te, na obenga ya Serge, pasteur patron,
tant ayambi na tuni est-ce que information na moni est vrai oui est vrai biso toza na nzela tozo kende na famille ah bon ndé ba pesinga pe adresse ya famille on a déjà qui vers 10h 11h déjà tout est kokomana na ye moi une semaine 2 semaines passées tout est kokomana ye ya na ngato mona te mais to mona na neni vona ebiki monzo te déranger qui avant tant tout sur la na ye avant to komana aba inzo te déranger qui mais ça va après ba semaine on surtout les cas to benganité to humanité na ndenge sango e ko komela biso tonton sou ozwaki libaku ya retourner les Richard na scène encore trop na tourner na trop a dirigeanga trop ngapi na dirigeaye par rapport kaka ya musana biso ndenge e marchera bon souvenir nous regarder et pas ya Richard ah première chose azana yaya azaya ba souvenir ezebele mais peut-être ndenge to kotie lelo ndena ndako malili biso peto kende to solo la to pemisa sko mutu pomoni na minute même biso nyonso ba émotion ezana et koki ko ça que to lo babiloba loba mais azalaki yaya vraiment pour na biso to marchaki ensemble na yetini ndenga utika biso tonton so na lina tika yo message ni ko lancer na ba artiste comédien quand na bino pe ya théâtre to comme bakai comme belé ba vite za ba mazembe za ba imaneza et comme aboya kiao sala na kabo bataka boye problème bataka boye ba été problème on va adresser message ni na matanga to lela ya na biso ya Richard mowe azara na enemité donc mutusi akufi c'est inutile ya koluka to meka mpe ko sala soki eloko moko boye donc mpona kozala bref na lobika ke mowe azara na enemité donc voilà. Merci.